ngache mutabato acha ba 1000 ngache mutakala Angers ba cameraman boya ya bobu konatea kentena sora zongi na ndako wana après 1 mois amoni kaka biloko na kati ndako wana atamwe mutakala bana mbodi ti maloko na monena liboke ba simba la jenango quand il était bien et ben bon on vient dans simbisa viens te ya mako tala ngana ebisi yo a dans 2 semaines sora ye dans 2 semaines atamwe mutakala bana mbodi ti maloko soke kuno kukuta ba mazna kobala yo dega ba tepe bwengo mais limbisa ngana ninga mabete batawa wenge nzemba wenge si na longwe Tanzanie na yoki nzemba wenga ta moto avant tu monter à ma bétoni ba kibouisa pipa kuna rien avec seul monsieur beta acoustique sans tricage déjà zoebela acoustique avec la faire qui dans studio avec ya live faire à peine ténoriste c'était ténor en terme ténor faut bien baba biandonga non tu zoebela ana ba capacité mususu pour aller qui faire na ko mata aller qui faire na ko kita pas aller qui faire faut confier le milieu de débat tchatcho terozala ba tu balobe évidemment vena tifa respecter tchatcho faut aller na tchatcho abala na tchatcho atsomba bakar na tchatcho si tu travailles déjà attaché de presse il y avait na efanjo so ça attaché de presse botambola partout dans le monde ba wario ba pesa comme mike bo beta ba mbata na komba ba wario c'est ko zoliaka mbonga tchatcho na ti lokole c'est fali Bolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ils spécialisés na distribution de boissons alcooliques, locola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, Bazali Koteka, boissons non alcoolisées, locola, coca, fanta, Ozamo Bimba. Zomi a l'île de France, Oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza a na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique et non alcoolisée. Et tu peux pas faire déplacement à Bongo na moment batcho na liste ya voyage o bako chata Bobi bako chata Lindalala bako chata Masalanga Gisclar bien à Tanzanie za la rebelle $700 $700 on obi que maman mo atangisa mo na campus na ba maman ba zombo batangisa ba na campus kana toi ça comme manguba respect na ko relater ba négativité ya mutu. Écoute, on a dérangé ça c'est que on a un orchestre mon yo ndenge ko répondre on a un orchestre so ngaza pour moche tonde ngana ya merveille quartier la teno avant merveille bino ngai bandende ngana quartier la te fala longwata ndako na siko ozui osali démarche à poto programme bozana ni mabeni na kozala ngata bokosaki le roi Satan oso annoncer ka ngai na ok poto abenga yem taza DGM aza directeur à DGM à aéroport yem taza ambassadeur à France o benga ba caler voyage na go passe à quartier la terre test à Covid il y a quartier la terre tant à check-in gauche droite oh tozala na un aéroport na ba 9h gauche droite bien baval to ke nanoko il y a se permettre na TV au finganga ya obenganga petit na yobi kowela age za kowela liwa Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batutu oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tuna ngai nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasité ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe bango bakosunga yo. Na mbongo na bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango
bakoya balakisi yo bafacture ya biloko na yo osengaki pe montant nyonso epesi ozongiseli bango mbongo na bango mpo na course basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba. Ezala oza na posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo. Ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosalela course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo. Surtout pona bino oyo ezalaki keso bimaki obosani eloko mosusu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambouteillage ya kisasa moto wewa ekokota partout pe bakosala shosho bazweli yo quelle que soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo bafacture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba du jamais vu. Ozotuna nga soki bazali wapi société Dieu existe ezwami na Cavalli Center na commune Gombe en face na Planète J na boulevard deuxième niveau oza mobimba topo ko benga bango na numéro ya téléphone oyo 089 00 040 81 na société Dieu existe nyonso eza na sécurité kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima nyonso ekomi na réalité eyokani na fingi ete na lobi kaza na quartier la telle lisusu te pour alinga nini akosaka neta na quartier la te mo bambata na latino akangisaka evimbisaka na tanda abanda kope te bato bakomprendre so bokabele na connotation ya merveille Rambo akontredisaka Bakali akomo soutenir Bakali blala tika Bakali abula abula ndeni abula Rabiyom tolo funga Bakali bani tika kila abula mais qu'il a raison ngane na ndo kansage banimateur mususu bakoleka CNN peut-être ndena bando kansa na yo comprendre que homoni na ba Magali ala ti stringe dega pas fait nanga ferré na kuti deux chansons oui insecticide na vita imana o ba Tanzanie bazana ngona mutu deux chansons na bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Tu bien exception. Pour le héritier, faut chanter. Héritier. Wata, faut chanter. Ah, parmi les 5 wana te. Blanc na siko au chèvre. Pour blanc na phase ta deuxième. C'est bien na imbité. Ah, bien dans sa interprétation. Dans ça la exploit na gata disque ozo yoka. Bien zo bela moi la manana. Yesolo. Eh, on est prisonnier te. Azo faire partie de structure te. Na lo ba vérité na sali mabe. Blanc na za bonga na finga mutu te.
ata père na nganda bi blanc finga tata na ngano na finga tata père na wana émission moto ba blanc na bemba tata na eza kata ya finga ku tata na ye blanc ndingo moni wana aza muta kokufa aza kutu libu mukodo tapena mutu pena tano pena tout temps c'est dérangé tout temps bien pena boy ngala taba kosima bat badaya te Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali un peu. Bateau là qui est amoureux donc malgré que le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betou e baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, bienvenue à votre canal Film News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par les vôtres. En tout cas, c'est la bien. Merci pour la patience, surtout. Ndenge bolinga rabiso, ndenge botala rabiso en tout cas. Et ça rabiso tout ça la musala ndenge longo banito ndenge bolingi. Ndenge boza ebele, il faut la poste téléviseur na bino pour le Hollandais numéro mon komolelo lisu likola lisu. Mais na bi que maman Lisette Lokange azanga raté, azala toujours wana pour na moi na ye na bande roso basanga bona kati ya restaurant les zones de Dallas pas maréchal les surveiller ça na pesi bino bembote ba client na biso pe ya business class pas papa na biso boss place ebio na pesi bino mbote bana poto bana mokimba après avoir ko ça ba tourna ba parcours na ville province de Kinshasa les na zibino mona mama nana. En tout cas, moi, maman nana zarana tourné vraiment lobila concernant maïnio c'est que les cabons na quatre quartier la terre ni le quoi pas se rappeler casquette qui analyse cette comme rappel qu'on toucher bon secteur socio-culturel mais on vend la musique depuis que ndeko na ngai osé mukulu na boka cinéaire au ça l'effort et on font la pour commencer notre communication et directement au PCA bonjour. Bonjour Valdi Tamboué tout ça au palais film à parler donc tout ça na bon blanc na deux questions za réponse za papa na nzambe nani couleur à mon pépéni no c'est souka puis fait fin du monde des jours ni nde ba question so tout nga na réponse mais tout etikali to ko sola sauf rien wana na zomona Yves Bukulu ministre jeunesse donc il y a un vanda no kala mingi to comme ambassadeur à jeunesse donc pour représenter bena espoir ya jeunesse quoi Yves Bukulu a pese moto no rengeleka venanga ina opesa telbe trésor lusamba femme de risque donc na pese moto au kala mingi te ba mariage à Serouti na telbe risque donc na pese Angèle Loko, mon apoto à 4 heures. Na pese moto vous êtes belé partout dans le monde vous landa blanc na valide mon avis que les bagarre mais prennent tout les cas.
Voilà, en tout cas, ça l'a bien, parce que tu es moins loin. Les lots venaient faire un plateau. On a un cas, il y a Mituna Yopé, il y a défense, il y a quartier latin. Mais là, il y a blanc dans mon sac, question moi curiosité, car blanc à l'écran, la télévision, pour le compte, il y a quartier latin, mais en tant qu'artiste et musicien ou porte-parole? Bon, mon tournoi, c'est d'ailleurs un porte-parole. Qui n'est pas maman Massia, il y a vu ça maman Massia, que na zuta Robin na été chombari au Kanga, na osombele li pendant son aïe. OK na discours indirect, il y a des porte-parole. Tu sais pas, mon tout a porte-parole. Donc on va pas citer un porte-parole. Il y a un même message de ba prophète tout basala succès dans le monde. On a Mahomet, on a Simon Gimbang, on a Jésus-Christ, on a nan ba porte-parole en Nzambe. Et ça faut quoi? Un vrai cop dans les langues forts. Tout le monde déjà multi-casquette, musicien, porte-parole, analyste, au salaire dans la régie des eaux, au salaire à la SNEL, au salaire à la NIN. Donnant combien de salaires, ça va? Donc pour un moment, soit tu es polyvalent, c'est ça, non? Non, on n'a aucun zamba pesanga. Ce journal, il y a comme un ministère, ça rappelle ministère, oui, non. Na bon, ça fait un instrument, mais on fait le bien. Na il y a des balades, ça va pour la drum. Pour na traîner trop dans le studio, na il va changer la fil, la guitare. Na il va longola, ba demi-ton la guitare, il va transcoder la clavier. Un multi-casquette, c'est bon. En tout cas, merci. Mais dans le temps, l'orchestre, c'est quoi quartier, la tête, une entreprise moins structurée. Il y a une hiérarchie. Tant qu'on dit que nous avons un porte-parole pour routine dans mon discours indirect. Mais dans le quartier, c'est un quartier, la tête. Est-ce que vous avez une connotation, on a tout un poste, on a une porte-parole? Tout ça, on a bénéfice. Non, c'est que tout a porte-parole. Bien sûr. Ils vont dépendre de la journée où on va décider, on va coller les cas. Et ça, programme un mouvement, tu es dans Zénith, tu es dans Canada, tu es en France. Dans le moment où on joue un rôle, porte-parole. Tout le monde va penser. Donc, le temps où ça, tu vas expliquer la réalité. Il y a des déformations, il y a des choses. Tu seras choqué, tu vas faire drum, je vais faire un playback. Choqué, il y a live, il y a public, tout ça, tout ça. Donc, le rebelle, ça va te comprendre. Porte-parole, ça va me mettre discours indirect, c'est ça. Ils ont un porte-parole. Non, mon ami, c'est un programme en mouvement. C'est un porte-parole. Mais on aura quand même temps ça là. Non, on aura un nini. Ma belle langue est nini. Ceux qui Simon Gimbang animaux aux porte-parole en Zambie. Jésus-Christ ainsi dit l'Éternel. Les aïeux étaient éternels, on a le but de travers. Porte-parole, c'est ça. Mais comme mon Jésus, Simon Gimbang, on a mon enfant. Tout que moi malembe tout bon moi lisu na sima mon pied tout bete lisu la concert na bino tourner quoi voyage na Tanzanie au wapi na moni lobisi moi toile mon pied et les kindeni ouais voyage na Tanzanie en tout cas tina ba ajoana so quadra zo betaka ba live ba niveau ana donc na ebité azamu to féliciter pour so tali na el Sénégal veut sundura lemba moi dimi so tali na ba el msomo na ba Alpha Blondy pe ba booster mais ba na ba compétition surtout côté na trace ma compétition pendant que je premier et deuxième je suis en musique à maintenance mais contre Tilelo comprendre Azaka actif donc Azaka na ba hit donc les blagues étaient là en 2018 banda misa papa mobimba et Tilelo générique et les gars ezate on a bien le meilleur chanteur animateur ntayebi ko kuboka ko leka 4 ebisenga ko boka générique et l'équipe papa mobimba dans la Tanzanie to comme la Tanzanie en tout cas ce que j'ai aimé exact que musique congolaise les autres dominer musique na bango moko L'habité, papa na biso basalaka nini bakofelo mide ba Luambo Makedi ba papa Tabulei ba papa Madilu basalaka nini pour musique na biso pona ke Tanzania fête ya roi bandala nasi bambuta bazakuna bakenda kuna ba contredire ngate eza partout ba resto te o malewa te resto ya norme ya na lixité ya na ba kwetu na venu ko mon église ya Kebeli na Congo kuna ende ba resto so ba resto tout ba la capacité aux instruments. Tous les restos ont des instruments. Na kuti ba dipiron, ba Christian Bella, ba nani mutu congolais tout akenda kuna kanga kwa na ye abeta ka musique congolaise. Mais sambela sko ba beta ka banzemo no pona kuti pe banzemo tout ezobeta. Na bateau banzemo na bango ezobeta. Net banani. Premièrement en place naza. Oza corrompre, miko si c'est vrai, au bombe salarié, des gars respect na mon konzi. Nete bimi lelo. So Madilu, papa la musique ya kala la kisi yo vision ko balanga ye, ala kisapenga ye. Uba bomba lokuta na se ya Bible. Des gars. So ke kuna mboka na ngota
papa bani okimi ndako losamba nini nasala Richard lelo dégâts ozo comprendre soki kuna kokuta ba mazi nakobala yo dégâts baetepe bwengo mais limbisanga na ndenge mabe te bato bawenge na problème na bango te mais nzemba wenge tina longwe Tanzanie nayoki nzemba wenge ata moko te amaki mote ya mabe toni bakibwisa mpipa kuna rien de ne comprendre le ngane na no kansage banimateur mususu bakoleka CNN peut-être ndena bano kansa na yo comprendre que homoni na ba magali ala ti string dégâts mais mingi ya kofika ya kale ba générique mingi zo beta ona kuti kuna ba générique ya Kofi na ba Zaiko akidi comment na Zaiko on se posait la question tout pourquoi Boyepo pas ferré na kuti deux chansons oui insecticide na vita imana au ba Tanzanie bazana ngona mutu deux chansons na pas ferré deux chansons kaka fait insecticide vita imana on a kuti bonne génération lelo pas Fabrigaz na kuti te babina nga ya mado betaka na époque wana mais tika la nostalgie te de là on a kuti muke DJ zo balusa na ba boîte malama mwana na bulamba la peut-être moi muke mais na nenga ya kilelo na ba jeune to longo ba papa on a kuti inos bina gez bor moi bimisi soki ni le télé mara soki nenga nini nde na kuti simbinga sope wapi na kuti nzembo lokola ngayo ba longola beat ya madilu bacha tu katu ngayo donc bachongo beat moneti mo raga mais en tout cas pas fait na fali na kuti droit chemin so français na mokili ya ba ezali lokola linuka mongala mwana nzambe na kuti ngo zobeta na kuti original na kuti ba biloko mingi apesa forme ya ba musique folklorique po bango baza ba cro ya musique folklorique à Goya monde ba banen ba beta wana ba o ba Diamond style wana neta Goya na kuti nzemba viona ba style wana ezo beta mais les autres ba faux musiciens te mais mon so ça distribution album faux producteur à côté partout vous aurez comparé dans ba correspondant partout na ba Guinée na ba nini et ça la bien mais en soi et là on a plaisir la musique congolaise et les colos de musique na bango moko franchement bête sur un spectacle pour faire le midabeti abeti VIP $1500 la place normale boizaki ba 200 ba 150 VIP a eu 1500 place on a délégation maman présidente yaki donc spectacle qui a des gars boss a yembi a des gars bazo swahili bazo atoye ko la anglais mon frère na ba swahili wana ba anglais na anglais na en tout cas français a raso matière vietika ina njili na ko me baba kuna te ya mutape na la faut bete ta moitié mais give me money faut bete na formule pour na money pour na formule faut au bana formule faut coup direct faut ezo rataraire mo vous comprenez mais ma Tanzanie pe bana banzele blague te ma pe photo loba na vula biso danser mais on loba maïnyo so mo et donc si yo so na Tanzanie matin miss na yebisi on est donc sinon mon gars soit que tu es en Tanzanie moi ba 10 fois collé que excusez et ça les gars tambla ku souste ba c'est les gars gaya comme tam la chaise roulante manen dikapete dégâts mais tant qu'on goût en tout cas banzela kitoko ba sotu mouton biso za nango moko mais bon ba biton ba de ya milai po on to lemba na kotonga kote ya sketchuka bango bena bazana ngo e kota peno séant tando séant modino ba tchaki ngo ndenge ni te ça va kitoko na tikala mona courir kete tulali na hôtel à danger ngana na chambre mona fe na ngaso aso Ferrari donc chambre à luxe dégâts au lia orokima donc tu arrives à loger qui on appelle si merci na ya lengos ba venanga donc King Dodo appelle si merci na ba venanga Godric Nouni appelle si ba merci l'organisation de basalaki Otoine Simba spectacle les gars il y a une interaction entre bino public na bino okuta kuna tongo nanga dongongo sur la volcan solo chef na bisa bimiselo konana papa mobimbai ato yesiko borona oza corrompre ba vocal tout ba swahili ba mango penza donc kuna mingi musique ya kala et ba leader na mikolo mo ki diba te rambo chance azwa boss na biso eza so ko sa promotion sala pena promo
après na ba correspondant bi ke na mboka bono pesa mutentela osela nga promotion bien moi mutu mso zaka so kangi bandal ki ta monji lemba ona ça suffit OK libande za quantité libande za album so ebimé simbi faut ça net album va position de tir va faire na sombute sala on me la comme ta misi disque a sillonné partout mais sur misi album etambusi ata 2-3 pays plus ba Congolais Angola Brazza so Gabon voilà qu'on dit matin album simbi album faut tambusi ata ba 10 à 12 3 14 pays 16 pays africains on a besoin de baguette disque na simba faut qu'on pas disque album tout ya lango ba bête vous comprenez un petit frère na bina filé maman na disque ya bête bien mais sauf que distribution à côté monsieur zo commaté premier album est à découverte vous comprenez mais deuxième est à confirmation parce que on lia pena mon musique parce que comme il tant bina filé ya mbongo penza musique à se distraire na combat Fabrice il vend Fabrice plus que sa musique que deuxième disque maman n'a pas là qui bina filé ba plus na combo na Tanzanie combo na pena ba bien mais pas vraiment sa musique elles ont traîné dans milliers de musiciens même autant là bo batuna combo na bina filé bi ba tout na organiser mo bina filé c'est bon on so massa laisser comme Fabrice ça contribue rien dans ta musique mon frère beta pena musique tu as une belle voix on comprend on a guide la génération na yo on est pas fait dans so ba chose là ndé c'est toi vous comprenez tu as la pena musique nous a la musique na bonde la ki malinga kisa yo kende oyo kekoluka kuna maman na chana lisepela na chana fort vous comprenez ta la musique no Fabrice ça distraire yo Fabrice ça confirma avec ba 3 4 pas là qui bandima et azat vexer ta papa beta no musique na yo c'est ça en tout cas merci to que ce qu'on malembe auto betela kana makambo loba no que lo mo bimiso bi concert avec place vie et puis $1500 c'est ça non ba prix exorbitant bongo. Nous qui ont déjà des informateurs dans la musique à Congo. Nous qui ont pas Kofi Olomide, avant Kofi Olomide, on peut pas falloir. Nous éviter ça qui quartier la terre produit aux opérations batunde les qui tombent ma casse. Au moni et là on a roloba. Faut aller dans les bons côtés. Venez soir fallait otangi avant de venir quadratro. Hein? Avant na quadratro. Dans la mission sous avant de venir quadra mais la tétitesse. Aina quadra n'explique ngape na intel. Apprendre te imposer qui est era accueilli yango mo ba misuto bazo ba échec ye soit réussi ça pas kanga maboko à croisant les droits les après là que ça venait que vera mona oyekola ayekola bien ayekola administration bien ayekola musique ne bien asala yango bien na ndenge na ye yango ya copia pena que musique eza eloko mo faut pesa ngo valeur quadra ebi oaza ayebi pena oaza ye pena ye ba oaza a surtout que la voyage tene mission soir ba les concert caché to rebeta ndule na South le roi rapport que s'est déplacé il y a sentiment à tout ni logement à tout ni nité to que na sokaka so quoi déjà contraire a voyager pour un sentiment mon amboka te a dit valeur ya musique na yeke ateka yango bien abuna nango bien yango za vraiment exigeant on comprend so producteur pas autant d'exigence producteur a tali dans la ziki si muto tamsu 80 chaba so na tchendu le mois 3000 francs na perdre ton a gagné so na tchendu logement ba mise ba olia 3 fois tongo déjeuner midi badame soir souffre badame de fois mon producteur a tchaka nyonso na kati ya cachet ya musicien donc on tchaka na kati ya tarif à concert yo so ba beti ba 1500 plein na sir hôtel la vidéo plein ya débordement moné to na ba Congo to ko bondela te na zangi 5000 ba ki to tana bara ba kilti wana te som ta zangi ne 2 millions ya foot a oya te o so ko ah la borod ko bat ba ebe bat biso za ka te ngana sali saka mission wana mona carte na biso kuna ba mambona te. Donc, si peut venir dans le but c'est par rapport à place à Outa, à sa musique valeur, à ce que par rapport à ça la bande monaï et à ça arrêter que la musique n'est bien. Faut exiger, c'est normal. Bah nous sommes pas une exigence on a. Bon ça on va pareil musique à faux et ça l'ango penzate. Vous comprenez? Mais ça façon il y a revendre une musique là. Il y a quoi là organisation. Il y a quoi là vendre bien, c'est ça. Mais dans le temps, le lot pour ça, je continue la famille quartier latin. Est-ce que on a fier na comme on a évolution tombe sur Koutou na bino au beaucoup taté mais la histoire boy bi les cas à ndeo ça ba pour ouest na combo fali poupa. Non, so na bien. D'ailleurs musique congolaise, kochaka non te quartier latin. Tu non tu la charité bien ordonnée commence par ça. Bon, tu na bien aux jaloux non pourquoi? Pour gagner quoi? Qui a évolué, yo c'est pas évoluer pour gagner quoi? Azana ba travailleur bana ba faut foutre la bande na bomba minerval faut foutre la bande na bomba palais yemo
eza fierté ya Tchatcho to mata to kite eza fierté ya Tchatcho comprends dans la banatira bato te ba likambo za ta luki likambo to afinga ne ka nga afinga déjà tenade fona décrire yo na lo ba bien na mabena c'est ça mon na flatter te mais ce qu'on sa fierté ya musique Tchatcho et ça là que clan ils a toujours fort et vous avez bien sûr reconnaître que on a parlé na bravo à sensé raison de la raison comme d'hab na mona mission monter vers mbaza contre succès na aboka na ba fleur mwana kende liboso pourtant msu mona via liboso za mkolo na via ko botepe na ninga age pe na bu faire ko botape via biso wana de so sa fierté ya Tchatcho libanda ya Tchatcho no abimati za kana kacha kare na bisoti abeta ka kare so abeta ka fol pa kutaka miko si c'est vrai so abeta ka fol pa kutaka bilan du travail to comme na suka c'est clair bilan du travail yango na kazaka na kata so abeta ka moi R&B pa kutaka ke soki penzambe ya sala kanga akuta robot so abeta moi si la bamale pa kutaka si fais-moi ça si on comprend abeta na kata carré na ta musique na bongo ndobi carré wana c'est bien bon faut que le milieu de débat Tchatcho te rozala ah bat balobe évidemment évidemment déjà mais yo pose que sincère que fali ne beda touche na bete na lelo abaxipe mo mayele na mo kina katwana botolo bandeni na lupango papa otongi studio vanda ozaka na lupango papa ti uti Paris na ko gende Bruxelles na mona bango to solo la masolo na koma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est tam voyage. Aneo, neo tam, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroit biso batutu kaloji. Tant que tu es tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Parlez de Tchatcho, pas la gaillard. Mais il y a mon collègue qui soit la révolte, soit senté. Enfin, on va parler de la tata mini studio na ngai. Vous comprenez? On va mini studio na. Parce que ata pas que foutre là. Comme wana ya Tchatcho collé au karate. Neti ngabo na longwa na nga na famille mavuzi na gena nga quelque part mais carte na nga mavuzi mpembele no comme on est aux anneaux kakati atoke futela wapi atosombi lupango le no Tchatcho et okole okaka mais tata na aza mavuzi mpembele te to solola oui aza mavuzi mambo no c'est famille mambo oui c'est famille le reste c'est la famille mavuzi oui c'est ça mais ba connotation monsieur ba poste nezoya pembele mavuzi validi par exemple moi que mutu na mutu oko tracer chemin na yo mais noyau de base initial. Sani atabo ibalele asali orbache na misé mais ba benge d'abord nani Sani ozo comprendre atabo lele tazaka non Sani Vali Tambwe mais ce que tu abino pe de fois voir na télévision tala mo ba va et vient que la communication et les cara na secteur na sa musique o ta bela ah maramone keli bo nanenga pe na kele bo c'est comme si netinga na tikali na soni muke ko ta tamso dossier to beta tout à l'heure ya Tchatcho ah ne ku dans zone natilo ko la plisila ngo moto to mona ba communication pe ya ba din fils ya quartier la tene ba revendiquer ko attaquer kulutu mais na suka to ki et pas ta que pire petit ya vient na Koffi Olomide a tumbula ga vient na monter bateau tout baira au lobalo bino tout ne baro ta ko attaquer c'est comme si votre calme la moi omoni Vali Tambwe ramtamaele obi jihad signifie quoi jihad et ça guerre à défense mais attaque terre bateau va éviter bakanza le roi arabe ba attaquer ba gena ba bombe non ba ça jihad américain li kaka coloniser monde entier mais ça na ba tetimo bobi chomo na quartier vieux mo ba beta ba tout mais petit mo pas les manes forme ba no be ngomba signe agoga beta boma. Donc yo so atakutana lati propre complet là a pe mozona moi sino le roza makasi obete ke lobby faut bete lisusu to batabongo sko batamakasi bando senga ba pardon ebi de ngolo bani
Quartier à terre au taquet Natilo Colete. Quartier à terre au défendre cause juste. Vous comprenez? Au moins, venant na tia sala mo ba déborder mati ba kende ko luka keo jomo ya Tanganyika aima kutu chacho moko boka mara chache comme moi sinaye. Vous comprenez? Ndako kata marambo biso to yaki wana to yako intervenir. To yako intervenir pour défendre quartier la terre. Mais il y a des gens qui ont paquet de avions de chasse, des avions de bateaux de guerre, Mambutu, à quoi que des recherches, si à l'Écossais, qui ont découvert un vrai tchatch en Oise. Parce que tout ça, il y a des Sungi, accueillis, à l'Écossais, à virer, comme côté mon bateau découvrir, à Badajo, moi avant la casa Coco, maison tchatch, à découvrir que bon, on a Jo yanga revenir kana raison lo bagé te bora ngoza na ya vie mais na tumbolaki na matumboli pe faut talat oui batala matumboli travail battu par pendant combien d'années travail battu par combien d'années biso tala na ba théâtre to mona jomo boy fiston sai vena sombuta peut-être ba na TV ba bige non idole c'est ngadia dia hein donc faut que fouiller mbuta zouze moka banda avant ngadia dia pa ndo chaba ba mabele ne longi tondeni. Est-ce que je suis en train de parler de moko? On se comprend? Au moins, je ne sais pas notre chaba bleu en Gadia, non? Mais c'est pas Gadia, notre chaba libumu, bandenga moko, vous comprenez? Mais notre chaba libumu kala pe badanga, non? Mais Gadia dans Gadia d'adanga pe aza adanga. Mais pourquoi qu'on kaka qui travail battu pendant plusieurs années, il y a une tâche mora noir au côté de ma confusion après revenir au baquet. En fait, tchatcho, on a un peu de fils à tchatcho. On a aussi un plaisir, Valdi Tamboza, des marches dans la salle à tout quand on a eu quand j'ai passé à la terrain, le baguette, venez à respecter tchatcho. Tchatcho, il faut aller à tchatcho, à Bala na tchatcho, à Tchomba Bakar na tchatcho. Si tu travailles déjà attaché de presse, il y avait un fanjo. Il y avait un fanjo, c'est l'un des presses de la musique tchatcho, non? Sans être attaché de presse, c'est partout dans le monde. Bawario, ça comme Mickey, ou Beta Bambata, na combat Bawario. C'est qu'on a un bon tchatcho. Même les Wario. Pour ton information, Natil Okola attaché de presse, il y a falité. On les a engagés, on a dans le bureau, on a monaka. T'es yo monaka. Valdi Tambo. Soit est-ce qu'on va valider à Pembe na Oboya, non? On a bien validé. Il est ami, les artistes d'autant attaché de presse. Ami de Nini. Bon, bah comment on appelle camarade à Moutou? Bah, mine les abachiba. Babobo a kese a Patrick Ngobi ba mine bango la mini ba kuta na cop yo sala la chaîne nga sa na musicien na pour ça port na makamlanga bona ba samole to baba amite ata ba kuta na kimukolo bon to benga monga ba mi mais on na ba camarade za ba chiba bo baba mi mais ba camarade ami ezara plus côté on dirait professionnalisme ndé na mona na habité sur on s'est trompé au François biso ben to sala ngote mais camarade on dit na ba kola kana ba sa kana mais ami to kuta na plus ba milieu professionnel vous comprenez c'est ça dans zalarana ye Valdi to benga nyama na ko mona ye ceux qui ba coller ken piana ba coller na tu te parles te ba coller ken piana fallait mais il y a un peu de ken a la l'aise te soit qui que ba démarrer fali avant na kimia à l'aise la personne va devoir ken a betela 10 émissions le va bien faire 10 sans critique négative 10 journal notamment mtakala banda kitamboti mbodi soka ken a beti 10 émissions à déchiffrer kaka carrière à faire bon musicien natamoni mtakala tinjeli ngache mtabato acha ba mille ngache mutakala anje ba cameraman boya ya bobu kana te boya ken pia na beti dize c'est fali to la to c'est mascarate Natil Okola c'est fali tenga na boya ko bengi abandaka na seleo azalaka na seleo ngana be kamona seleo nga se rend na sala antenne parabolique na ville na pala ba beda show o sepi mambebele un sénateur va parler il y a on va aller ça boutique maison na ville maison toi qui na maison na biso toi qui na maison na biso toi qui na maison na biso toi qui na maison na ça na DSTV même so chaîne abeda show atala à 3 tata au monde na souci oui la chaîne atala à 3 almanar anal Al Jazeera ba chaîne atala à 3 moi ba chaîne na bango ya politique soki mbule betima dimfu benga nga chez bango na yena o salé ba terre parabolique kaka abeda show pour na abeda show on a que chic blé blanc on comprend n'a sali trop na tambula trop na luka vi trop oh
nazomona na ti lokolo c'est le chaque jour ba ta ba comprendre ba jin ndenge moko ba pire mas ba misaka longi moko autre ba longo tout à l'heure que ce ken bache on a ça la 10 émissions lo ba ke andi ma ke faire un bon chanteur à décrire faire une positivité 10 émissions à ça on était yo mon skondo ça fait na plateau so bo décrire ce que Jésus de Niaz la positivité caméra ya ngwana positivité lo aliboso ça c'est que j'aime se faire ça je sais sa note comprends oui aza signataire dans sens ni faire appena ténoriste c'était hein ténor en terme ténor faut to benga baba biandonga ba wali mwana mbapa mbuta lelo natangi mbuta trop ba wali hein ba Jani ba venanga ba nani ba Didier Lacoste na ba masananga ba nani Saint Cowboy ba Maya C vous comprenez ba ténor ya ténor ka kobeta concert de A à Z azaka likolo ba 5 Cowboy na ba Maya C ba pena ba ténoriste mais biso ba Ferré ba Wata ba nani toza na biso na ba fondamental en réalité mais ça comme tout ça pas moment fondamental mais to ba quoi asignaka est-ce que le roi fait à ta première mais aya kapina bi abeti pe loko pe bo ténor aye pas kokité pourquoi chaka force belé na gorge soit zo yele ko na zui bino babati na famille dans la maison bazali amourable on pas attends 6 fois comme sous tierce moi qui ndaka na pour moi kita moi tonda wana ezate ba force na yango na faut envouer ou quand tu beta na quartier la tente insecticide au moins juste sur personne na chambre na te ata to baka maba moto aza bon mais les seulement boy o éclaboussé vraiment un communauté dans biso mobimba il y a 5 bons chanteurs on a oyemo juste de Niaz à Emetaki na conférence de presse il y a mbaki on des 1000 têtes 1000 réflexions oui on se comprend muta moto katoza na yote elles sont muyomba swani na mongala a c'est que pendant ma de seleki mosuni mongala ba c'est mosuni et l'équipe pendant ma de 1000 mitou 1000 têtes 1000 réflexions autant de têtes beaucoup d'avis ngapo nanga akoloba mututo s'inventa kaka mais ma génération il n'est pas plus bon que Batutu mais il est aza plus émergent pour les candidats Batu belé à génération ba même connotation vous comprenez parmi bateau ba émerger parmi bateau ba émerger quoi donc na coach par exemple Zoé Bella oui que seul musicien beta acoustique sans tricage déjà Zoé Bella acoustique avec la faire qui dans studio avec ya live même ta beta la connotation na yé faire ba Zoé Bella baza non est Zoé Bella a la capacité mususu pour aller qui faire na ko mata aller qui faire na ko kita pas aller qui faire mais na leadership na voix leadership oyemba nzema mobimbe sala ba succès faire avec Zoé Bella Zoé Bella so Kesser azatenga zo ke répétition il chante Kesser comme Emenea sans polémique dans la partie prêtée so Kesser azate il chante comme Emenea mais ce peut comme il t'a tiercé après tiercé le roi Macolin le roi la Petit Prince le roi la Verbe cool net Zoé Bella faire l'équipe était mais faire l'équipe na émergence tu es chanteur le roi Gejo Star hein Gejo a faux chanteur ana faux voix a imona ba tabula ibandima tu es ba Gilonzao baba faux chanteur tu es junior na biso quartier la terre junior na biso ce n'est pas vrai boy ko yanga bébé faux chanteur ana tire ce que les gars faire amata ko les gars faire vous comprenez mais peut-être ba technique mususu mais na biso côté to tili no yo kangi ba se belé no to côté so comme na terme voix de lead ko leader nzembo pesa batugu faire les J de tête te mais alors ça lead bon parce que tout à les marquis non to so la ko
lead nin j'ai d'état tcha 3 chansons faire pas tcha 3 chansons mais j'ai d'état beta tous les 3 dangers faire des cas ici maman ko rata ba beta na laquelle les j'ai d'état tcha ma bembo et beta ko le kabatutu après liot mtaira longola e to longola surtout ça ba débat to kanisa ba débat na chanteur pena mon na pena chanteur ko tchanga na pote que tu vandi boy na non pena chanteur que on a robongamela ki chananga mais maman lo ba non maîtriser na que 5 bons chanteurs bazao soko tchela Congo 5 bons chanteurs ba ivoirien ba oseka biso c'est que nyoso to lo bana ngoza ya lokuta Congo za na foisonnement des chanteurs mais pardon tout le monde est-ce que bina filé a faux chanteur est-ce que ça faux chanteur bina filé wana to cha âge tonde bina filé a faux chanteur OK autant temps junior tout à l'heure junior a participé dans le boom moko open de Ronabiso Jésus de Nias Azalaka danger de mort. Mais n'habitez à port il y a Jésus de Nias. Au monde le ça la bino bo comprendre Messi aye Paris Saint-Germain. Aye non nani na combo ya Messi. Mais si tu actuellement Dieu moi bisambongo na somba joueur. A somba Mbappé, a somba Messi te. Si on a vu. On comprend. Na ba performance na makambo tout, énergie tout c'est Mbappé. Mais ça tire na bala mutu. En fait, faut comme coach. Aye bi ne so na ballon na opesa boyeke Chabi. Mais à ça les formes au bazan nango susté ngolo bani faire yaki quartier la té à la combo quartier té ko ajouter lat na musique na faire en fait à na combo mais c'est ngaki musique moi accompagner ozaki chacho parce que place à outaki bana style merde bazarazu clairement ba kebo parce que aya pena comme pena chacho man ayo on a quartier c'est un grand musicien mais ça na combo ko le junior et yaki déjà ba junior ba poids moche. Vous comprenez, il faut pas disparaître comme un bagarre. Il y a un moment où il faut faire fali. Na chaîne moi qui na sima na cheki mutu mirage. Vous comprenez ça que la génération va 5 personnes donc tout le monde a mirage. Mirage il faut chanter il faut voix. Ce soir vers la rivière, petite lumière, faut chanter. Et ça ba sentiment ya mutu. On a mis mirage tout taboulé. Oh, tout taboulé ça dribble. Taboulé imba. Ce soir vers la lumière, petite lumière. Ce soir, voilà, ce soir, au moins il vibe non ça là. C'est ça virgule. T'es virgule la musique elle a raté vibe. Ah, ils ont raté les. Venant à la cause, allo baba, parce qu'il y a ils ont raté. On doit papa chéri Vandi, abi Pechuana virgule. Ça vibe. Ça vibe. Virgule aux lobani banda kala. Na ebisa. Na kola na kala tina. Na télé, on comprend. Na télé, ngani nama, kanisina bongo. Dotu ba jono na kintsanga wana kintsasa, soki omoni mwasa kongala lokola soleil. Ba ko faire libaba. Ba tala bongo belé. Ezaka mutu na mutu nga ye, ami pesa ka moi, on comprend. T'es mi pesa te jibendem dans le bango. Il y a pas le bas virgule avant papa chéri. Guerre ezaki maison mère na BCBG, papa chéri le bakeo virgule toné. Tozonga na makambo na te, tozonga na makambo ki ba chanteur basé belé na Congo ba mbara bien. 5 bons chanteurs. Pour le baba masala nga bomba ko la ba faux chanteur. Tu es une exception. Pour le héritier, faux chanteur. Héritier. Wata, faux chanteur. Ah parmi ba 5 wana te. Blanc na siko chéri. Pour blanc na phase à ta deuxième. Et blanc na yembita. Ah, blanc na sa interprétation. Blanc ça la exploit na ta disque yo raté. Bien zo la moi la manana. Yasolo. Eh, on est prisonnier te. Nga ba vibe bana beta ngo kutu ba 4 na prisonnier. Pas firmer prisonnière. On place na ça. Prisonnière. Ezali bloqué. Mo burompela. Ndaimba roi machine. Ora burote, il y a un robot, le roi machine. Il kasi pas qu'on fait l'homme des grands prêtres aza zoba pour faire na boiswa. Nzembo roi robot habité, fallait mbangote na nete bureau. Est-ce que ma créa kanga misil na bolingongo? Yo si pamba fanda habité. Quadre alwa coach, yep na ibagenzembo. Komoni koto. Epa yo sali eba komi mbanda ya susi. Atoto na buro na fali ba we mango le kalola te. Foka lola. On comprend. Via yeba on aw. Foda kumuda. Oh yo fora Newman.
ata ba souvenir ba El Shabab ba Debaba ba nini masala ngai soit panza et sala befo da kumuda yaka panza. Vous comprenez? Vie pena sala la musique c'est long, yango mone simba. Donc faire rigolo à un grand chanteur à l'équipe toute la génération n'était sauf à émerger dès que les kabato génération na ya ba likolo. Ndeza ngine poka ba papa wemba be voloko ba alaki, banani ba 20 ça peut ba alaki, mais beaucoup la émerger qui na likolo wana, c'est ça. Alors merci au père Mamouké en tout cas nake batebele ba otala biso kuluto ali no moké mo London papa Firman matoto maiget mulunga to zabongona mwana manana Bokei Tanzanie wa question suka poto kota la makamusu vraiment surtout actualité ba benga moi trop ndeko na biso Bobby Ronaldinho raison ni sala ke pratika na Kinshasa non na autre vous allez na Brazzaville na autre ça awa na quartier la terre c'est Kofi Olomide Antoine Agwepa tout le monde a kotikala bagenda ngola liboso première équipe ngenda ta ala la pena ba chambre danger hôtel mon prêtre ngapena mona ba gloire wana te yango eza zeke et lipate ne aux honorables Cindy Lekerte obi te il a la panaille ye chake moi part ko chake na ba débat la so ba débat la so te pena chake net moment de part vous comprenez après on doit protéger tala ba maman bilabel banane batike les charges le faut te protéger quoi toi na muto moko so to bimisi ba yemi alade on a Congo to bimisi zaka yi vous comprenez donc il faut te protéger raye to kina mututu akotika la quartier la tête titulaire a raté et là liboso na kotina quartier la tête na titulaire na poste a raté to voyager na Suira to voyager na Olivier Mbonda to voyager na Likaye Bumbonda to voyager na Chief Volcan to voyager pena na Masane babeta kanaye to voyager na Flash to voyager pena vous comprenez na J Love to voyager na Stocken na Black donc via to voyager na Joël to voyager na Vervac mutu na mutaza nzamba okanisa ne via kanisa ka valita mba comme basisi na ifasiki bazo exercer le roi yoté on comprend quoi dans nzambe yemo yebi schéma na beta mais si pas beta ba match no c'était na Barça match musu baza pena actif azama mutu babite ko bandate to ban sentel to dépend na coach ba question mta mériter ko répondre aux après pour mta ça classement mais l'essentiel aza ana nzembo na mouvement va considérer ta va avec Bogard ko le kabiso tout quoi. Ah, Bogard, Bobby Ronaldinho, le Bogard. Donc, Ronaldinho, un brésilien. Vous comprenez? Donc, il y a la roi Bogard, surtout. Merci, tout le monde qui est dans la voix du peuple face à Kouloutou Nanga Vincent Chilus, na PCMO, à Sora, on dit Bakor, on a biso et Sika, puis on a qui passé communication, on a puis émerveillé qui bat belé, qui est quartier la tête congédié, on a besoin de merveille, Ramboise Arbon, la bouche autorisée, orchestre, définitivement. N'habitez, informations sont maintenues en Hongrie. Bon, c'est écrit. Oui, comment. Arrêtez comment m'arrêter pour élèves sur le script à manette, les paroles savent, les écrits restent. Il y aura le balamunoko. Yaya. Moni émission de Salaki, na Vincent Toulouse. Hein? Na cho oye komama ki e komami. Azo faire partie de la structure, hein? Na lo ba vérité na sali mabe. Azo faire partie muto dans la structure. Attends Jean Snell pour kende congé. Toi ça déplacement. Averti ça rappelle Snell non? Régie des eaux. En fait, biso au fin raté. Tam suka yem ta leki na media na chota la e. Blana wana embesi na ye, blana zabu ngana na finga mutute. Ata père na ndabi, blana finga tata na ngana na finga tata père na. Wana mission moto ba blana be bemba tata na e. Eza kata. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko.
Makayabu, Kwanga, Mbinzo, Ndakala, Okoliango joli kitoko awa, Bilubutu, Elamba maka awa, Bongo biloko ya kotumba lokola soso, Ntaba, Mbisi, awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te, Olie Ozamo Bimba. Na restaurant business class VIP, na Bruxelles, bazali pe na mobange na salle oyo, ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge, lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu, ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles, ezwami na adresse oyo, 39 boulevard Jubilé, Bruxelles 1080, métro Riboukou, l'une 2 P6, 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles, yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. nga fait naza mutu mo bona Pour batata nous irresponsable. non C'est injure. les adjectifs qualificatifs Pour qualifier. c'est pas l'injure. L'injure c'est autre et l'adjectif qualificatif c'est autre. Nous sommes dans maëlle. Vous comprenez? Ko qualifier koloba la mutu ko finga na ko koloba la mutu oyaza. Et là le moko te Vali Tambala chroniqueur, vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Amela pe masanga. Omela raté. Vali Tambala fou. Il a une qualification comme injure. Oui. Monisco, ça va il y a une qualification. Non, les injures. Vali Tambala chroniqueur. Les gens vont voir accepter. Donc Vali Tambala Liboma par exemple. Vous avez une mission mon blanc finger mutu Liboma. C'est irresponsable. Irresponsabilité injure. Ce sont des effets réels au palpé pas mutu azabongo. C'est fini tout le ça va dossier papa ce qui c'est comme ça. Ce qui soit Kimibana na ye ce que azongeli na ye injure tout le qualification na injure totangi bachiki et le menacer peut-être merveille. Et quand on est au niveau de titre, mais on a eu ban lemba, baka musika tena campus batanga amwa trop. Bali boso na mona mona lemba. Mali boso na mona mona som tatanga ba ko différencier agressif qualificatif tena injure nden. Ya finga kuta tana ye, blanga ndenge moni wana, aza muta kokufa, aza kutu libu mukodo, ta pena mutu pena tano pena tout temps. C'est dérangé. Tout temps bien pena boy. Hein? Ngala tabakosima bat badaya te. Tape dans des tout ça fait non. Aussi mon badande. Et tout le c'est tout les gars sont moins chaud. Et toi que malemba voilà film aussi mon badande. Non ngala ta ba kosima ba. Ba kosima badande ala wati. Bien on se que na maman mon amour na ngambo wana. Omuna ngala mo ba esthétique to kota call boy. Ya ba kosima badande ngala ta ngota. Mais il y a la suspension dans la télévision. C'est là où les bas blessés même dans le Parlement, les députés peuvent avoir congé. Il y a bureau assemblée à averti. Tu as fait des choses terre à terre comme des enfants, comme des gamins. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Vous comprenez? Alors voilà rebelle dans l'orchestre na biso. Vous comprenez? À ça les boulot na yé tout mona, à ça la musala na yé, à la tefa défendre la caractère latin. À la tara bien. Azaka propre avant na ndako kitoko ndako neza chacho tupanga mobimba batefa gaya ba champagne ba trophée boss chacho azaka bien mais ce qui dérange c'est que tu peux pas faire déplacement ya bongo na moment ba na liste ya voyage o ba ko chata Bobby ba ko chata Lindalala ba ko chata Masalanga Gisclar ba ko chata ba chanteur bazane belé ba Yannick Dido ba Venanga Belle de Charme mais ba che yo na liste fallait avertir boss que et tout bâti na liste va sommer les billets non billets à Tanzanie ça la rebelle vous comprenez à Tanzanie on a 400 500 quelques 1000 et quelques par exemple $700 merci pour la précision $700 $700 on a dit que maman moi tant ça moi na campus na ba maman ba zombo ba tant ça ba na campus kana toi ça comme manguba ateka ka toi ça comme manguba par année rebelle attends ça peut moi na ça na campus so $700 so après si tu fond de commerce on dit qu'on payer ba forme ça peut moi légal. Parce que tu as une liste, tu as réservé la chambre. Tu as la chambre, tu as mis côté, tu as valeur, tu as avertir, on a papa na yo. Mais tu as respecté. Père na yo a lemba. Tu as privilégié la avertir kaka. Au moins, le réseau comprend que Valdi, c'est parce que vous instruit. Respect
na ko relater ba négativité à mutu. Écoute mais l'on est dérangé ça que c'est que on a un orchestre mon yon de répondre on a un orchestre son za point moche tonde. Mais tout à l'heure tu es sur quand il d'être ko kabula wana il a la chambre na yemo bimi ba chaka ya pas un musicien te biso là dans l'hôtel ba musicien il y a un musicien te là dans l'hôtel il y a ba administrateur akenda kuna balala bazakana ba livre bazakana ba moi ça basé belé bazakana bango omoni lo mona lo banayo le pango va payer sur valeur hein le pango va payer sur valeur oya ki ba yambi na kiti bien ma moto avo kende moi minimum ya rolaka ça va bien oya ki ba ki ji olia ki olingo lo ngwa ken pena mbaki o bien ba o ke o la ki était a mon on est to sepele na damas on ba lambele ke mungu atonde tu comprends parce que yo y quartier latin ngana merveille quartier latin no avant merveille bi non ngana quartier latin fallait lo ngwa te ngana quartier latin répétana za la musique la ngamba ve rambo na masa na chika de ça orchestre na son du soleil sponsor na biso colonel Kibongi ba buron pela parce que on travaille pas d'achi to saki na bango vous comprenez tu es quartier latin mais na gino mona muke fait singa skene chic banini tout ça vous comprenez na yesu quartier latin na ba umba yaza ko ya na de campo chanteur na biso ça aider là les grands parents yaza ki master na ye mais yaza ki déjà kozana mila quartier TV ah quelque chose de favoriser peu moi TV bani et tout ça asala ngo pe bien asala ngo mabete ata lukamo ba problème trop mais asala ngo bien mais ce que to kende ndako na siko ozui osali démarche à poto programme bazana nani mabeni na kozala ngata bosaki le roi Satan oso annoncer ka ngai na OK poto abenga yem taza DGM aza directeur à DGM à aéroport yem taza ambassadeur à France o abenga ba caler voyage na yo be na virambo bien OK ndaka nango bongo te ozoke noni ba yeba ni bien petit na yebi bien net master ni moko boy ba yeba ni na ye mona na chef via yebi bien na ye bien ba yeba ni na boulot avec tant que vient silica ça là on bon pour tomber par après d'avoir que s'excuser pour tout le monde répéter la classe moi la soirée qui m'a le bino se justifier pe avoir na ba parents ah bah moi trop to so la ro valide ta mai faut me la vivre na ro ba valide ozo ba ni raison te au moins place offert chier papa na pour afuti bien na a réserver le chambre bon on a chambre bazong ça ngote a réserver le hôtel na vite bien bon voir chaque de ken so bazong ça bala wana a réserver le chambre pendant 5 jours a réserver le chambre pendant 5 jours a fait le go pass à quartier la tête aucun aille go pass à quartier la tête test à Covid il y a quartier la tête tant à checking gauche droite oh tozala na un aéroport na ba 9h gauche droite bien baval to ke nanoko ya se permettre na TV au finganga ya obenga petit na obi ko wela age za ko wela liwa to mo ko mikolo ba cha super black bazonga ba jeune après ça n'a pas 20 ça n'a plaisir mais ba propos non pe mon souci rôle ba télévision lobi par exemple ateki biloko ndako lobi ken piana zaki on rappelle journaliste investigation tina katanda quoi to moni biloko on se sali ken to na ba moni mo sora zongi na ndako wana après un mois amoni kaka biloko na kati ndako wana ata moi mutakala bana mbodi ti maloko mikolo zaka mutakala bino olinga bezi bolinga ba vite boya mona na ba vie so wana comme logo wena langage ni asimbisaki ateka ki mutakala bichango na wana to saka embaka tozotalela tozojimele pasali ba vidéo to mona kena ba parole zwanga bien Congo 10 ba commissionnaire ba baluka na ndako ba commissionnaire ba yo tala palette ba commissionnaire ba yo tala palette no ka bimisa ba compte tout na banque on comprend na mona na liboka ba simba la reje na mo quand il était bien et ba mbongo via no simbisa bien oui via te oh ya mako quand il a tozo ndi matin via za patron de patron va simbisa mutumbo utachaka na banque to na ba poche ni mo ba papier wandolo ba ke oh ramba to ni sa ba papier na poche asomela nga ka na poche na mona bisande ba dollar. Vous comprenez? Bambongo na yemoka bimisa quand la terre on a mbaté la présidence, on a mbaté ba ministre, on a mbaté to betre na ba présidence, to betre na to tila ba relation. Oh, tanga na mona na Brazil na liboki ya ba dollar. Na ba euro. Ngalo ba, moni ngani na ba fête, ba sala ngande bien, na ko finga mututé, na ko kosela mutu kamboté. Ya vérité, ngapa na mona blanque, abimisa na liboki ya ba euro, na liboki ya ba dollar, abinisa ba lar na banque.
na ba papier ba relevé bancaire na mona yango na réception kilo muninga malamu ya Yesu Christ mutu na peut-être confiance à l'accès comme makambo atala ki saki nga tête va na réception na ba Brazzaville na ba Congolais abimisila a contredire Bakali pour soutenir Bakali blala tika Bakali abula abula ndeni abula abiyom tolo finga Bakali bani tika kila abula mais qu'il a raison amo pesa bango ba raison amo pesa ba raison yaya nenga zaboye azolinga déjà yaya azolinga ozo comprendre comme même nous amo pesa bato ba raison c'est que yaya comme olinga yango abi c'est la fait qui justifie les moyens to moni suka nango ozo comprendre so moni ngembo na muto ko juger pe mbwati tala suka no moni sina papa ndeke ana mona ke bon to tana suka nango be suka nango boyaya ok donc tu dois avoir Brazzaville na ba visa ni comment mtako na 3 passeports mboka na so print so ke na aner wana so aner ba cha print ebimisa teke mtana ba passeport ebele il excellent il est là mto okanga na bien yo souhaiter malheur muninga na ondeleni lelo ya ka finginga yi ngati to sisa na fingi ndo bandage mission na fingi ete na bibika za na quartier la tele isusu te pour alingani akosa neta na quartier la te mo bambata na latino akangisa ke vimbisa na tanda abanda cop te batu ba comprendre so vocabulaire na connotation ya merveille rambo mais ya quartier la c'est lelo oyo pourtant on a loba que ayebana ki petit ya vieux rambo ba yebani pour nga lobi to yoka mwana ya vieux rambo pena vieux rambo no considéré comme mwana ye l'autre zaki na parler na ye na ken pena makizembe nga motemo killer bali bosola ko tanda kuana na kuti ba trophée ya Koffi Olomide na ndaku wana na kuti bilamba musu ya Verambo to mona bena ba scène na kati ndaku wana o bosco yo linganga sana considération wana ke obi pardon c'est sa question to kenda comment on dit matanga ya venani comment nani venani vie fait des fao vers moton a quitté na car ambri mamo ya na okipe ndenge merveille c'est non quitter la tu boss quitter la tu faut quitter la kuna Verambo bena a répondre l'oroté à matinaka a pousser sous mouké au mona interaction no régner entre bona bango harmonie wana ya communication information la pese au lelo na bandaka ba ministère nyoso caractère te na ba bureau caractère te bilamba ko feza la rat nandeni nga uchopesa nga de valise bilamba eza yete te wala vede ala te manga muli ba jamona kuna ba pièce yo lo ba pièce à scène via la ta scène c'est ka la tango c'est la tango on va rectifier dans la chambre ba trophée tourne la place au chango ezate après so simbele mabe mais souka ezaka ke petit moko ya na mo fleury ote zo ba plan na yo tout ça tala nga na ebisi yo a dans 2 semaines so a dans 2 semaines na tamo mutakala banda mbudi timalo te défaire au signal na le pas roya na soli na ya roya ça il a une semaine roya a sali déjà une semaine après un mois te nga lobika 2 semaines so ya après 2 semaines azama sana ngai bon ya le bébé fait nga bon fait nga merveille rambo kasi pour m'tawela ki mukula ebika na petit parce que lelo par exemple sera zongi na 2 semaines voilà aye pas vena pas perne na yambi na mtaliboso ya mo Frédéric yambenga pour nga na posa na e non ba pour na posa na e c'est un ami tozana na ya valable ça ra boulonne bien mais seulement information tozana ngopé na wa gepe o beka ko ba on émission na Versace chilisme et moi on a masqué moi bilo musu muke lelo oyo procédure moi ezako na kati yo osala musala onde on so ndo osala ko sande ke yazo moi les capo yo zo ba bien bilo mo ya bongo merveille ndaza agité aux postes na eta que porte parole mais ta ko m'appelle so comme merveille zo symboliser ni ba bonheur mambo belé ba pédicure mambo belé mais ce que comment merveille à cause de l'agité tala na auto le bonka pas fait ça tu le sabi maman so ka boti mwana na ya sika azaki na bana ya kala ya leki ba bersaka mwana na bébé parce que aza non faible ana makolote aza suba na bilamba est-ce que ça la ba ya passe
mais soki nango mwana nasa comme na un aroma otambola so babete pa bavoisin bayane bakotelaki te bango baza bayayo na kuti déjà na quartier latin est-ce que yoka passe so bakabeli na polo jean on a mon na sango na tamboli partout ye bakabeli des valises bilamba ye bobo ça le passe so bakabeli nga vraiment attendez votre tour tous en kacha lupanga fête biloko là même na nombre des invités ozo la point dans la kacha fête o la ba servir yo liboso zela attendez votre tour quartier latin en fait tala kwena yo qui peut ka kwena c'est ça vous comprenez ngana lingake trop mais so ya mon adversaire comme ça t'es meilleur rôle na yeyo la tiango déjà non la tango ngeni depuis la nuit de temps quartier latin la na chanteur mora lo barabia ke ndaka TV avec babia ndonga chokoro ndoke TV hein babia ndonga ndoke TV vie quartier latin na garçon mobo Jordan Kusa ndoke TV ouais bino garçon mobo depuis chosa vanefe na ndoke TV quartier latin la génération tout même na orchestre to ya la mission mo ya kawana ana double casquette ayemba barabia lo barabia ba favoriser la mission na ke de TV et ça cause quoi adversaire ça qui adversaire te veut voir quoi ba des gens de chantier on te ça la bota parler au bangani burata en vieux brique ba cha ciment pour ba kangeli kolo en tout cas merci tout le monde qui malé benasuka ya masolo national bi que le PDG Eric Mukweso masolo antalaki biso le PDG Eric Mukweso en tout cas la pression mbotena lisanga mobimba ya maison Ephraim ezola tsabo banda kuna biso kitoko na kata ville province de Kinshasa pour kapa na Congo mobimba PDG Eric Mukweso na pression mbotena ce que vous avez na merveille Kimbuta babi architecte excellent na pesio pembote na mer na biso na ke bota na ngaka lisu likola lisu Cédric Nyama wemanko la bière internationale Jojo à l'Italie maman Veromu moi sanzela mine de London Yemei Anizi tout l'américaine na pesio mbote na ke papa na Paul Musonge la kata la biso fils à papa Blaise Mbugu babi album za semoko jalousie beaucoup dans la plateforme bobet en tout cas beaucoup ça des sites vraiment les papa français motema irene ngwe maman française pourquoi pas bon séjour na kutu na ngai boss apa chamu période séjourner miko na kati ya ville province de Kinshasa na pression mote kulutu poto si ça na biso il y a une question moga curiosité et ça blanc na peine à quoi na ye ndongo ta la musique est-ce que on se rappelle les ici to oyebi pe que la musique à Congo qui c'est ça là nabi na qui c'est dans le domaine tout qui c'est magie dans le domaine tout maman te kangu bana kwa to fufu na gambela ko avec na kisi po fufu ne te ka maratro jouer moi avec na kisi po chaka babitro qui c'est dans le domaine tout dans le domaine étiquette est-ce que ça tape na ko ya mokili avec bizane ka ba musicien ba mukie ko le kata musu ba département mususu donc ça ta ya ko ta partout quoi qui c'est ça partout mais qui c'est chia Qu'est-ce que nous avons fait? Yo ngi loko. Balba munora mukolo elumbara solo mebi misama lo mabieza d'âge moi ya biso ya mboka. Un jour dans ta émission mon ponga azu na chance on s'en émission beleke. Yego na ta émission mo o wapi na mona père na ngai père na yo Blanchard Mosaka tout le monde ba mususu na bezanga zanga batina. Alobe lo mo onga na mona ngaki pena très constructive. Abi na linga mo na ngasa la musique tempo musique na ebi terrain wana très bien. Surtout ce qu'abetara c'est entre guillemets et c'est ce que maman bakisi n'habité message de combien on peut dans ma toy ah voilà on bomele boulot tonne ça ya beta no caisse ya banganga tonde pour y aller bi musique ma bi ya BCBG ça la nil par BCBG de pas bana musique c'est que BCBG en kisi so BCBG en kisi quartier la terre on a kisi terre quartier des ayembara bien ça propre ça la réglo et donc ça mindele ya qu'avant c'est fini quartier était boulot non te côté lo so peno yebité quoi peut-être que c'est bon la mission soit yebité va recruter yango fa nganga pa yemba mais so bi na quartier la tezaka boulot en tout cas merci to mina souka na une dernière communication bon après si mot d'ordre na batutu bolinga ba kofifil ba kofiette batutu bolinga na quartier la tezo beta le 17 au kaka quartier tezo beta le 17 na Paris to tonda wana to tonda pena donc na été so bino botela so publicité wana na tinde la bino tonde na ebité so bino botela c'est pas golos et c'est pas golos donc na yo mais c'est nga personne la promo te kala kikunya c'est comme so ebsinga na nenga mabete kitoko ba directeur na so baza wana ba Edi Diora directeur le plus compétent tant que ya Edi Diora za to banga te
idéologie mikolo ezana dit de razana to bangani bien yo bi ça va pas vieux vers mutambongo mais au casse campagne au place c'est important les 17 fina boyana à Paris pour battre bazoki tamoni tomber na proverbe un pays au mbule beta moi trop ba pour ça ba chaussure mais à solo oyebi pourquoi to so landi chaussure ambate mbule zo beta mama yoana na ba kole yo kana raté et ko funga meno pe na nzela donc communauté balinga musique ba pour ça musique mais à solo bato to balinga musique ya solo to suite ya koyoka chacho mais originalité ya ba pirate boya na boyoka chacho ya solo muto ayemba babu mutemba futa jalo mutaimba aspirine mutaimba jino ye wana na boyoka na ba banzembo lokola ba batiane oyanga motemelula lisano motemelula koseke lelo yezoki fota na bolingo ya mama moke na yo tiane motema ngai na leli mama basalaka bwete na bolingo ya bana ye yokei ata elaka te eloko yango nini oyo toweli yo tiane lengela mwana moninga lengela ye mikolo milekiawa otalinga taliso te osali nini tiane na bolingo yanga na yo oya mvula na ndambo sheri yaka oya ngai wayo awana bebi nzoto yokasuflas boyoka batiane boyoka bambikidi ocomprend surtout na tourner au Canada bozana Montréal là mutavanda na izina mapa kokela sikre na tango a déjeuner papa li pato ya mona kachate bola kabiso ba tourner musu to mona ese réaliser raté Nabi l'homme propose je dispose mais aux réel na bisio mouvement zo ça la tour du monde. Et ça a nos plaisir te Jomo Bozana ba 66 ans 65 ans mais on ça va tourner la musique. Valdi Tamboy ko sala le roi batumi susté ça la ngo bien yo bi ke quartier latin et comme manquer tout son voyage na bien biso to ba fainéant na âge danga Kofi Olomide Quadra abeta déjà ba jino abeta olingi masika pesa mbongo déjà na ba âge yanga mamana tout da sala nga ça inori muto so na jeunesse na table asali aleki sango na travail aleki sa jeunesse na bité ve na Sandra Zadi so contredire Angelou Central mama riva na Londres papa na tutu roba famille agbe pa mama na bité so contredire jeunesse ya ndeko na bango eleka prena na travail tote au mona vidéo mo les parents nya so sera linga za na bolingo na mwana yi to mona ki vera mbo to sombela sa poupée Liliston bo bangi na Mercedes en toi tu na 300 quelques mille quoi. Tu vas vivre 440 000 $. Ah, c'est quoi? C'est l'extravagance. Nous avons sabi ça donné. Hein? 300 000, 440 000 €. Mais là, on appelle 400 000 tamsuna francs. 400 millions, hein? Dans l'internet, tu veux, 300 000. Ah, mais tu vas sommer à 40 000. Mais est-ce qu'on est net le roi, net yo monango, est extra. Ça lit bien. Faut commander que vera mabotoli mutukar mais ko commander so apesi mutukar. On les accope mais yo bi depuis kala guter ya mbalo ya kana ngubu banda lelo. Papesi nani la diva planétaire. Les aggravités. En tout cas merci mon bambote to si ça la. Moi bambote na pesi ka $1 na kati ya $1 na kati ya Belgique on a fait nanga il na pangosa machine à banque Jonas bien le nécessaire Afrique America Alex Tima boze belé wana partout bozali dans bolinga rablana na mona ve nanga yi Honoré Ngeleka Yves beaucoup le ministre de jeunesse nazo mona Givenchy Toya coach Nyama en Afrique du Sud boze belé bolinga rablana plus de 140 ans 90 649 54 86 plus de 140 ans 90 649 54 86 boye belé penza na concert wana boya ko chape na chacho boya yo ka chacho babeta na mama sanso mo yemba danger babeta pe na quartier ta fa biso yebi no bangwanzu banani babeta pe na latino na latino quoi donc quartier la fashion pe na ba défendre couleur donc boyo ta la quartier la fashion bazo yemba danger ba boka danger ta ka CNN la zana pour kazana c'est trop pola yo na mona répétition fazo yemba SOS mais lingi tangsama misu voix wana nga na kanisa ka izara susté na musika avec koli mena yana yo kanzo que c'est multiplier yeah mami Saraloke oya oseku
Sansa yambo, yamara minzembo bamure isolé. On en vient à grand chanteur, tout bon chanteur. Et le gars comme on dit grand bon exact Mickey. Il y a les cas grand bon. Mais si ne balu sabasi mutema. Il y a les cas grand bon. Il est balu sabasi mutema ma bête. Peut-être sur la Bible on va foutre les bébés. Tu vas mutema nga utaka na négativité na positivité ma beka. Merci, c'était Blanc dans Mosaka. Moi, en tout cas, et ça l'a bien partagé dans ce plateau Moromalilo. Merci na Whisky Wishiawa Zalabon. Toujours na régie finale, la magicien à caméra. Osez mon coulou, pourquoi pas l'assistance à Yemei, Nderonaye, Macron Gimbi. Toujours permettre Nderonaye, parce qu'il bien on s'en raté, mais na beau sanité qu'on salue vraiment. Boss Lady Aziza Riziki, Boss Lady Aziza Riziki, Boss Lady Aziza Riziki, maman sociale, maman Mokondi. Une femme pas comme les autres. Hein? Moi, sur Benin Tambassa, na monté ma maman Marie. Entre on a fait un botte avec tout sur la fondation, Boss Lady, na fait un botte. Comme dans la coordonnateur qui est à Paris. Donc, il y a Boss Lady Aziza Riziki, maman Mokondi. Na fait un botte, monté ma nana changer en monté maman. En tout cas, merci. Toi aussi, si après mon commandino. Personne m'a pour dire, on est quelqu'un. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.